Bokoto, l'air grave. Awa tozana place na kuzwa ba CD. Merci à Laura Sokoko. Nzambe abatela yo. Nzambe abatela yo ya Laura Sokoko na osali pona Congo. Ba CD kangamaka 9 ans. Ebi makate. Yango tolobi bato tout boya le 17. Le 17 boya awa. Beaucoup na 12 heures beaucoup zo ba CD gratuit. Ya Laura bimisi mbongo belé po ebima. Mais toujours peut sabino gratuit. Botia ngona ba voiture na bino et rotambola partout ba CD oyo. Po toza na temps ya libération mboka na biso. Bon mona kaka toi na bureau do l'air a sonné, il est temps do toi pe na mama Didi azawana. Bon mona pe mama Didi azo surveiller biloko mobali na hein. Mama Didi wana Mondela c'est 30 75 ouais Mondela zozongisa ngambongo do bon mon azo compter pour mondole mbonga sakanaka te ya Laura Sokoko merci nzamba batela yo longue vie motako bundisa Laura Sokoko ye moka okufa na autoroute hein donc c'est ça abzongisika mbongo ça c'est Monsieur Reno yende muta asali CD merci mingi Monsieur Reno c'est ça l'amitié hein toyaki awa mbongo netikala les bons comptes c'est les bons amis siko tozo kita pona tozo ba CD ouais donc Monsieur Reno tozo que bana mama Didi azo kita na escalette tozo la sabino que mama Didi a telemi na makambo yo do omeko kufi ya Laura Sokoko merci mingi ba CD bimi enfin quand même hein ba CD yango yo ba CD bimi yango yo yango to la sango lelo na bokota ya lelo bokoto maintenant il n'y a pas de ouais ça c'est de ba CD bimi notre remercie ba CD yango yo ya Laura Sokoko merci nanyo sosali pona biso pona Congo bokoto bimi message mission accompli au Monsieur Reno azo chargé donc pesanga moko merci donc ba CD yango yo to boloba ya Laura lobaki suko après awa bozozo jeep ouais hein bokoto l'air a sonné ba CD yango ebimi merci et kangamaki na sido ça fait 9 ans et bimakate ya Laura Sokoko aye a fouti mbongo a fouti plus de 3000 € pour ba CD bima pour to kabela bino gratuit on a besoin mbongo na bino te on a besoin 1 € te peuple congolais on a besoin ya boya le 17 et belé na 12 heures bozo ba CD ya bokoto bobetaka na ba voiture na bino l'air est grave l'air a sonné merci na bandokutu bozola na biso da Kinshasa CD ezali CD moko sacré bomonaka wayambo tala wayambo hein tout zomono makasa ya Laura Sokoko do Monsieur Reno yeyo do azo charger yango a tozana bureau na usine do plus de 2000 CD l'air a sonné ndenge toyebisaki bino hein les 17 les 18 eza yeke lumbe na Bruxelles do to côté dans nzela oyo na Monsieur Reno responsable ya studio à dépôt bozomona bino moko bozomona ya Laura Sokoko merci mingi ya Laura Sokoko tembe na bino esili bokalisa boko boma bitumba oyo bazoba boteki mboka likola ba 400 € ba 300 € bomondenge bosuki ba état liba bato IDPS ba criminels les assassins hein a ton parking à Monsieur Reno do des fois te commandé so ya ko fungola ya Laura Sokoko
commandé Soyewana zo chargé. Donc, commandé Soyewana. Tembe Sili Sanyong ango yaloga. Omoni Jipa ya commandé so do assurance pe Sili. Fait tout assurance yaloga so kokopo. On débit qui s'arabisse. Donc, l'air est grave, l'air a sonné. C'est le moment de la délivrance. Peuple congolais, bah, CD Bimi 9 ans. Et Kangama Nakati ya studio, mais le nom grâce à Laura Sokoko. Grâce à Yalo. Oh, Rotangata na kita libosokuna. Yalora Sokoko a ça les formes. Bon. Commandé Songa Naza, Nazo Zelabino Bokota. Bon, mon a pas Messereno. Donc, commandé Soyona na Sanyong Yalora Sokoko. Na maman Didi a soutata commandé Soyona. Donc, de Tolobaï Kak après ba CD. Après ba CD. Donc, peuple congolais, Bokoto. L'air est grave, l'air a sonné. C'est le moment de la délivrance. Ndenge toyebisaki bino lelo toyaki kozwa ba CD, tozwi ba CD yango yo. CD yango yo boya le 17 na 12h ebele bokozwa ngo gratuit. Bokozwa ngo gratuit po ezali banzembo yo. Makambo oyo ngana lobaka eza na mitema na bino. Yango na tiawa etaki le leader d'opinion, les prophètes de la nation. Donc, peuple congolais, Boya et Beleto Silanana Bato IDPS, Félix Tshilolo, il est très bourrique. Hein? Ok, ko signé ba corna ba Rwandais. O teki Congo ko kufa mabe. O ko kufa mabe Félix Tshilolo. Boko mona le 17 ba Congolais Boya et Belé. Le 18 na tongo to zileto zomelae. Le 18 na poko na 13h30 à 14h. Biso tutokuta na place Ezer. Au place balela qui est tel Tshisekedi. Do peuple congolais yangoyo musala yangoyo. Hein? Tembe esili. Hein? Commandé Soyo Azoya. To Yalora Sokoko alongi bitumba. Tala boketsuwa yambo. Hein? L'air bokota l'air est grave. Yangoyo bimi. Commandé Soyewana. Hein? Azoana Sanyong. Commandé Soyewana. Hein? Yalora Sokoko ba baby. Hein? Commandé Soyewana. Hein? Donc, j'en ai filmé Sanyong pour bon monde. Félix. Yaka commandé soit que tout ton amuto munene wana mutu munene au KSTK. Yaka commandé soit que tout ayo pour comprendre hein pour comprendre après tous autres un peu Mercedes asika hein bolobaki mingi bosuki hein bandoki ya Congo bazoba boza bazoba. Commandé so fungola ta CD mokoto betango nanu. Ma didi o nasiba opola tia. Sokoko asuki sibiloti. Bokalisa ki boko freiner album oyo. Bandoki bilongi mabe. Bilongo ka okaba olamba potopota ngai. Bandoki bosuki. Tala ngola to tia CD. Toka manze monyoso. Ah, merci à Laura Sokoko. Hein. Ah. L'air est grave. L'air est grave, le peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Congo ekokendete mboka bakoko batikelaka biso lelo tokomi bapaya na mabele na biso moko le asone esengeli biso peuple congolais temi libéré merci na ya Laura Sokoko
elombe mobali ya Laurent Sokoko suka peuple congolais bofungola miso na bino lelo ngai boketua ya bomona fumukimbangu na ye bosambwe nani akoki kopekisa peuple congolais bamilibere baprofeser ya université na bana mboka oyo tokalisaki bazali bakongolais zokande bakomi inemi na biso esengeli boyoki bandoki ya Laurent Sokoko asukisi bino boyoka sede bibi yoka son congolais plus de 50 fausses communes ezalaka te Félix Tshilolo Tshisekedi oteki Congo tu diriges rien tu contrôles rien tu maîtrises rien oteki Congo na maboko ya batuti Marie Hippolyte Kanambe Rwandais Rubera Rwandais